Banini baloba na famille na yo, oh lelo rien ne marche dans ta vie. Bien-aimé, comme tango o lukelongi na nzambe. Peut-être yo moko za conscient, to consciente que koko na bino alobaka na yo likambu moko. Alakela ko mabe pone loko moko. Bien-aimé dans le Seigneur et comme tango. Nazoye bakala tango nazana nuna ba 5e des humanités. Nazalaka na moninga na nga moko. Abotaka menanda kuna ye baninga nanda kuna ye azaki nelo kolia tena mobile na ye to saki na mpena bana nanu ya mikie esala kinga pasi na ke kotala ye aliete or na ba moment na mama na biso azalaka na mwanda ku moya manzanza tongaka to banda ko bokolela ngo ba soso na kenda ko yibela ye soso non na yibela ka ku même pas soso na ebisi est-ce que ebi ba soso mama ta bango basina bi na ebi ba soso mama soko moni moko kangai oboma ye aye ko boma soso mama ya munene or mama soso na ye wana abanda ko préparer ngo akabela ngo mutu un serviteur ama ndi ko luka soso na ya monite mama lobi koma soso na nazwi soso yo soso daki munene abanda ko bombela ngo mutu mona pesa ye en tout cas mutazwi soso wana atikali moyibi vine mobimba directement na bisi mama ngam na kabela Shalom, shalom, shalom Nabandeko Balandi, instant devant le trône. C'est toujours votre humble servante dédiée, la sœur Priska Mbuzi. Et si kanyon se zwa mi bino na pesi bino nyon sombote na kombo na Yesu. Yesu aza malamu a permettre lisusu to mona na bino. Yango na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya. Nzamba bateli biso, a bombi biso. À permettre les sous-soutos battre la manassé à l'oboko à bonzambe na ye. Ndenge David azolo bana psaume chapitre 3 au éternel que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude s'élève contre moi, mais toi ô éternel tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Amen. Il est grand, le Seigneur est merveilleux. Kozana Yesu assurance, kozana Yesu rassurance. Tant qu'ozana Yesu et simba kaka. Amen. Alors sans plus tarder, na lingito kangami soto kende ko sambela. Sans le sambo toza batute. Bien aimé, sans le sambo toza bakufi, sans le sambo ndesi to pola kala parce que le diable rôde azuluka. Azo bata kote la wapi, abebise la wapi. Satan alinga komona biso bana nzambe to sekate. Donc ce ka moni o kaka journée nozo seka esika vanda zoto nazo sekela nini fo luka ya ko bebisa nde rôle ya diable alinga ko mona sengo ya mwana na nzambete or papa na biso a réserva makambo malamu pona bomo ina biso abongisa makambo sengo pona bomo ya biso ba oya ye mais le diable a souhaité un malheur pona biso te. Les diables forment le projet de malheur pour les enfants de Dieu, mais l'Éternel Dieu l'anéantit. L'ennemi conçoive l'iniquité et il enfante le néant. Sur quoi, pourquoi ce néant wana? Pour quel Satana a concevoir néant wana, a enfanté néant wana? Il faut akuta yo na bilembo na yete katina bomo ina yo. Amen. Alors Dieu t'aime, le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est grand. Il cesse de nous bénir. Na lingito sambela. To élevé comme wanzambe wana na tongo alelo.
La Bible dit, quand vous élèverez le Fils de l'homme, c'est là où vous allez connaître qu'il est. Tangu toko tombo la mwana na motonde toko yeba o ya zali. Na yebi problème na yote na mokolo alelo. Peut-être vous avez besoin nzamba pe sombongo. Tangu mususo umeli na libala mwana zate. Peut-être ozo luka libala obota ozana ne pas baboti mais libala ezo yate. Peut-être ozo luka visa ozo luka nzelo bimamboka mais voyage zate. Si qu'on a pe so secret moko. Quand vous élèverez le Fils de l'homme, c'est là où vous allez connaître qu'il est. Nalingi totombola Yesu. Totomboli kombo na yo. Hey. Totomboli kombo na yo. Totomboli kombo na yo. Koleka bendele na likolo. Totomboli kombo na yo. Yesu. Totomboli kombo na yo. Totomboli kombo na yo. Koleka bendele na likolo. Aux âmes saintes, l'incomparable Dieu, c'est toi. Oh, l'étoile brillante du matin, l'éternel Dieu qui ne somnole ni ne dort. Oh, boya ko vanda nanda ko etonga mana maboko abato pour kenga na zala stable. Oh, boya ko late lambo bato mokili batonga pour kenga na zanga ya kolata te. Nzambe o aleki likolo makasi. Oh, boya ko lala poete ngana lala. Ondima koko ma garde du corps nanga po memanga na destinée nanga. Nani azalo kola yo souffle de vie. C'est toi l'incomparable Dieu. Uto zalanzambe na nonzuluka te. Bando salamo ye koma ya kalate. Bando telemisa mampata nanu totikala komona bibende simba yango te. Ozanzambo sala ko bato mokili bakendaka ko modifier te. Tu restes Dieu. Tu restes Dieu. Uto salamanga nano bakenda ko bangisa sukali te pour ke ko kasukali. Osala likala konki na mbalaja makasi pote yo zanzambe. Osala mai na gunango. Ata moto alie na ndenge nini ameliji ya lolenge nini. Il faut suka na komela mai. Ezotali sa grandeur ya bonzambe na yo. Totomboli o paske yo leki. O leki likolo makasi mo santu. Nul n'est comparable à toi. C'est toi le souffle de vie. Le créateur incréé. Dieu est capable de changer de vie. Nous t'élevons parce que tu es roi. Sois élevé à jamais. Sois élevé à perpétuité. Sois élevé à l'infini. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Le vrai Saint-Saint. Le vrai Saint-Saint. Okitana so sala li sumute. Yoko bo santunde ba qualité na yo. Totomboli o pasko zanzambe. To bondeli boko la moto moko. Tolobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimé, Dieu nous bénisse. Na lingo fungola Biblia na yo sike zwami yo. Na lingo kende ko fungola Biblia bisike zwami yo pour que to kabola o nzambe atiena nzela na bino atiena nzela nanga pour te biso to bénéficier. Amen. Et bien-aimé dans le Seigneur to kolobela na mokola lelo sur la puissance de la parole. Nguya ya liloba. Bien-aimé, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Nguya ya liloba. Nguya ya liloba. Ezana bato bele na samo kilo ba lobela bango maloba ya malamu. Oyo lelo ba vina bango ezo fuluka na nzela ba maloba o ba prononcer likola bo moina bango. Vous savez, la Bible dit Ribin a été maudit par son père Jacob. Metango Moïse aye, Moïse a lobi Ribin vit. Ribin a lakela ki mabe pa papa na ye, parce que kenda ki kobimana makangu ya papa na ye. Amen. Vi a Ribin et koma ki mabe. Metango mosali na nzambe Moïse aye, Ribin s'est confié na Moïse. Ndenge Bible zolo ba confiez-vous à mes serviteurs, vous serez bénis, et à moi vous serez affermis. Amen. Ndenge Ribin se confia qui na Moïse. Azwa ki bénédiction, malédiction ya papa na ye et kweyaki.
Na yebite maloba nini o ba prononcer likolo abomo ina yo. Bien-aimé dans le Seigneur, na lingina sala un pas rétrospectif pour na bana nzambe to comprendre. Peuple de Dieu Israël bavanda ki na boumbu pendant 430 ans. À cause ya erreur ya mukie papa na biso akondima Abraham salaki. Nzamba lobaki na yo bani amanyo soit divisé atalisa bango ne tumbelo. Abraham aye kotala komo bandeke bazana bango mikie, na zona divisé bango bazana bango mikie, na tsana bango kaka bongo. Or Dieu reste Dieu. Tango nzamba lobaki banyama nyonso ayebaki peke bandeki ya mike bazalaki pesaki nzambe kanda alobaki a cause ya erreur oyo peuple na yo bakokende na bowumbu pendant 430 ans pe esalamaki pendant na bowumbu wana peuple ba comprenaki que il faut ba benga nzambe parce que ça na toute une génération ba botama bakoli bakufaki batikalaki pe komona visitation te Babobo tamina pasi bakuti souffrance, bakoli na souffrance, bakufi na souffrance. Et peuple ba comprena que il faut babele la nzambe. Tango ba ki ko invoquer nzambe, babele la ki nzambe. Nzambe akenda ki kotinda Moïse a libéré bango kati na bowumbu. Na kobima kati na bowumbu. Na nzela bazo kende. Nzamba prometa ki Moïse a ko libérer peuple na eba komema bango na terre promise. Mais Moïse a qui ko désobéir na ordre na nzambe, nzamba lobaki na itala kana ngwana na musiko kokota te. Et ça peut conseil pour na bato balobaka kenga na za mwana elaka na kokufa te kino na kosimba bilaka na nzambe mozo sala masumu. Laisse-moi te dire kokufa osimbi bilaka nzambe te. Soko lingo bika bola mo nzamba loba pona vina yo, il faut tambola na kobanga nzambe. Amen. Mais yango tendelité ananga. Ezalaki kaka rétrospection na salaki pour na faire comprendre bana na nzambe. Bana na nzambe to komi sikosi ka mama na litea na biso après liwa ya Moïse nzamba succéda ki Josué. Et tango ba komi liboso miraille ya Jéricho. Bien-aimé dans le Seigneur, Bible zoloba Jéricho était barricadé fermé. Personne n'entrait et personne ne sortait. Jéricho était barricadé, fermé, personne n'entrait et personne ne sortait. Penzamba Zoébissa Josué, je livre aujourd'hui Jéricho entre tes mains. Wananzambene Moutazo Ebissa Josué, que je livre aujourd'hui Jéricho entre tes mains. Je livre aujourd'hui Jéricho entre tes mains. Jéricho était barricadé, fermé, personne n'entrait, personne ne sortait. Nzamba Zoébissa Josué, je livre aujourd'hui Jéricho entre tes mains. Jéricho était barricadé, fermé. Je livre aujourd'hui Jéricho entre tes mains. Bien-aimé dans le Seigneur, je livre aujourd'hui Jéricho entre tes mains. J'aimerais qu'on lise ensemble avec vous. Nous sommes dans le livre de Josué chapitre 6, le verset 1. Josué chapitre 6, le verset 1. Alinge sike zoamiyo ofongo la Biblia na yo. Josué chapitre 6, le verset 1. La Bible dit Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Nzamba ibisaki Josué, je livre aujourd'hui Jéricho entre tes mains. Après avoir livré Jéricho na maboko à Josué, bien-aimé dans le Seigneur, Tokiti na le verset Tokiti na verset 26. Bible zoloba se fit alors que Josué jura en disant, maudit soit disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour bâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Tango Nzamba livré Jéricho dans maboko à Josué, Lolenge Nzamba orientaki bango ba tourner Jéricho pendant 7 fois. Jéricho tozolo belezanda kute ke ba tournaki pendant 7 fois. Et ça ville mobimba le quoi Nzamba pesi ordre na habitant, il y a pas aibisi peuple congolais, bon tourner ville ya Kinshasa pendant 7 jours. 7 fois. Quel sacrifice! Si tu veux être grand,
accepte la vie de sacrifice. Lelo ba chrétien bela koma kolingandimi yesu lelo akoma milliardaire lelo. Onzamba le kisaka ba o aye na nzela ya moto pour que tanga ko pambola ayeba comment ko gérer yango. Comment ko koka komona mutu aza pembeni na ye na pasité, c'est ça Dieu. Aussi longtemps qu'héritier azana no mwana, azana bokesenité na esclave. Israël bazala ki na no bana. Pourquoi ba mesala ki ko gumba mela bikeko. Soki nzamba permeta ka le kisabango na nzela 40 jours pour que ba kota kana balinga ba kende ko adorer toujours bikeko. Fallait nzamba le kisabango na moto tolobi amen. Basali sacrifice ya ko tourner ville ya Jéricho. 7 fois pe Jéricho e koyaki. Josué a telemi na maloba ya koloba. Ala ke la mama be moto a kotele mato a kotele maka ko rebâtir miraille o ya Jéricho. Josué lobi tango kaka ko banda ko tonga mir. Abandi ko tia brique liboso. Fondement tango ko banda ko perdre mwana ya liboso. Tango ko mana suka pour ka silisa ko perdre mwana na ya suka. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel Dieu merveilleux, l'Éternel Dieu est roi. L'Éternel Dieu merveilleux, il est roi. Maloba ya mosali na nzambe. Maloba ya mosali na nzambe. Alobi ala ke la mama be, moto a côté le maka ko rebâtir miraille ya Jéricho. Et ça na bato ebele lelo bazo souffrir bazo nyokwama. Peut-être akendaka ko finga mosali na nzambe moko alakela ye. Afinga ka mosali na nzambe moko po moni alati sapato ya kotoboka azuye pamba, or c'est un oint de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Bibili a elobi Josué a telemi na koloba alakela mama be, moto a ko telemaka ko rebâtir miraille ya Jéricho. Bien-aimé dans le Seigneur. Et nini ko salema. Nous sommes dans le livre de 1 roi. Et l'équipe Bamboula ebele, Josué, Rite, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi. Et l'équipe, c'est-à-dire l'équipe bané belé. Motomo kona kombo ya Liel de Bethel. Liel de Bethel aye kote le mapona ko rebâtir miraille à Jéricho. La Bible dit de son temps, Liel de Bethel bâtit Jéricho, il en jetant le fondement au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posant les portes au prix de Ségoub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Yel de Bethel aye kote le malobi nona tonga miraille à Jéricho. J'espère que batuba pekisa ke zana mosala nzambe moko aleka pekisa aloba. Alobi no ezana ngo maloba esi leka. Makambo kala on maloba esi lekinango. Oh bien-aimé, la puissance de la parole. Ne néglige pas la parole. Koleki saka lilobate. Vous savez ngana zalaka trop éveillé na maloba ya mutu. Et ça na papa moko bande ko lakela bana na eka na maloba. Mais bino bozo kato même ke na koki ko maudire bino, non, c'est ton père. Mais tant ozo mona ke papa zoloba maloba ya mabe, zongi se na nzela avec respect. Avec respect. Parce que papa azan nzambe na oya se. Mais maloba ba telemelaka yango. Ba tebele ba détruire ba vie ya bana na bango lelo a cause ya maloba. Yo mwana opena moni yo ndongo zokola bosunga nga to salelo te na vie. Mwana koli rien ne marche. Yo modèle nazo monela yo kozanoka ndumba. Oh mwana onde na monele ndumba. Abosani ka détruire vie ya mwana na ena nzela maloba. La puissance de la parole. La puissance de la parole. Bien-aimé, pour maloba e bebi sa ba vie ba tebele lelo. Pe maloba e pambola ba tebele. Liel de Bethuel, à cause de maloba o Josué prononcaki, a ke ko kufela mwana na ya liboso tanga bandi fondement, na suka perdre mwana na ya suka. Tala ba nebele combien eleka, mais Liel de Bethuel, a ke ko perdre bana na yemi balé. Ne néglige jamais la parole. Ko néglige ka maloba o muto azolo bana yote, bonga batala yo. Azan nani pour ka lo bana bonga batala yi. Tango motolobino bonga batala yi, telemela il est écrit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Moto azo saka mabe na tina bombo ina yo azan nani yemoko yesu aloba kitoko zala mituka simokila te kasi ezan nani azo loba maloba mabe likola bombo ina yo bien mena yebite maloba ni ba déclarer na vie na yo maloba nino ba prononcer na bombo ina yo
Oui, certainement, baboti, babota yo, mais bango tende bakela yo. Même si ba déclara ma belle Nicolas vina yo, il est grand temps que ne koluka basali na nzambe. Ceux qui baboti bakufa te bazana bomo ibandana nous ko arranger na bango. Mais ceux qui si bakufa kende koluka mosali na nzambe. Parce que la Bible dit riben banini baloba na famille na yo, oh lelo rien ne marche dans ta vie. Bien-aimé, comme tango o lukelongi na nzambe. Peut-être yo moko za conscient consciente que koko na bino alobaka na yo likambu moko alakela ko mabe pone loko moko bien aimé dans le Seigneur et comme tango nazoye bakala tango nazana nuna ba 5e des humanités nazalaka na moninga nanga moko abotaka mena ndako na ye baninga na ndako na ye azaki ne loko lia tena mobile na ye tozalaki na mpena bana nanu ya mikie esalaki nga pasi na ke kotala ye aliete. Or, na ba moment na mama na biso azalaka na mwanda ko moya manzanza tongaka to banda ko bokolela ngo ba soso na kenda ko yibela e soso non na yibela ka ko même pas soso na ebisi est-ce que ebi ba soso mama ta bango ba sina bi na ebi ba soso mama soko moni moko kangai obomaye aye ko boma soso mama ya munene or mama soso na ye wana abanda ko préparer ngo akabela ngo mutu un serviteur. Ama ndiko luka soso na ya monite mama lobi koma soso na nazwi soso yo soso daki munena bande ko bombela ngo mutu mona pesa ye en tout cas mutazwi soso wana atikali moyibi vine mobimba directement na bisi mama ngam na kabela kango goreti alamba. Bien aimé dans le Seigneur mama rectifia maloba na ye peut-être ba maloba moko ya bongo ba déclarer ngo likolo ya bombo ina yo bien aimé e komi tango lukelongi na nzambe parce que lelo okomona makambo zo simba te na bomo ina yo ekozala maloba tala ndenge liel de Betiola kufela kibana mibale à cause ya maloba o Josué fils de Nun akendaki ko prononcer. Bien aimé zo malobo na considération kota na mozindo ya losambo ce que zo reconnaître que baloba maloba moko pona vie na yo luka mosali na nzambe annulé yango lolenge Moïse annula ki malédiction ya ribin ce qui poso reconnaître te mais rien ne marche. Kende ko luko réparer na nzambe pe kota na lozindo ya losambo nzamba sunga yo a révélo pourquoi rien ne marche nzamba lola pambola yo pona yo moto zwingolu ya koyoka liloba ya mokola lelo. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es roi. Na peso merci pona botondi na peso merci pona ngolu pe faveur na yo kati na bomo ina biso to kumusho pona liloba na yo. Merci na ndengo lobeli biso concernant les pouvoirs de la parole. Nzambe olobaka pamba te sans kosala misala olobi parce que lingo kangola libota na yo olobi parce que lingo salelo kwa sika na nzela ya pepe na yo to bondeli bolokola moto moko sunga biso to continuer na kotambola na kobanga yo augmenter via losambo pe ya sanctification to bondeli bolokola moto moko to lobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, Nzambalola à Pambola Bino. Abonnez-vous massivement sur Basse Média Télévision et découvrez de très bonnes choses dans le Seigneur. La chaîne à laquelle nous parlons concernant notre Dieu Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. En tout cas, vous allez dessus. Je vous rassure que vous allez décider. Ici, on parle que de la vérité. On parle que de la vérité. On parle que de la vérité, rien que la vérité. En vérité, je vous l'ai dit, abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. En tout cas, beaucoup c'est là parce que yesozo tikala nzambe, yesozo zolokumu, yesozo mata, yesozo tombwama, awa tozo lobelande kombo na Yesu sans flatterie, sans épices et sans soki pilipili na mungwa, mais tozo lobelande bo solo mekati na Yesu. En tout cas, abonnez-vous et vous ne serez pas déçus avec votre humble servante de Dieu, la sœur Priska Mbouzi. Vous ne serez jamais déçus parce que l'Éternel reste roi. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.